Bote na bandeko nyonso balandi biso émission to solo la yango na Mamour Lompinga na pesi biso ba mbote bisika to zali ya Mamour atombola nzamba lola nzamba bomoi na grâce au pengolu po ete kolala kola mukeza habitude ya wana yo mona kanganga na mona yo izala rasija kokumisa nzombe bandeko bazala na internet ba mitungisa ba ya Mamour yo lobaka ka to mona yo mona biso to mona ka oui eza na bandeko pe bazwa occasion ko ya Congo Kinshasa neti basami ndombele ba ya to monana ba moni Mamour na biso yeyo ba beno kele mena ba ya to monana Mamour na biso yeyo vraiment ndenge moko na yo ndeko za na Congo Kinshasa okozala pe na facilité ya komona ya Mamour yango na lobaka komona yo koyoka yo kaka déjà za komona yo koyoka yo kokomela nga déjà za ko sentir yo vraiment na tombola nzamba lola komona ba réaction na bino komona ete nzambe azobatela ngai na yo ba oya nzambe nyonso to pepa to loba Yesu aza malamu tindelanga message loba ya Mamour Yesu aza kitoko tindelanga témoignage loba malamu loba ya Mamour na tongo na lelo na lamuki naza na bomo nazo témoigner nazo tatola po ete Yesu aza kitoko nzamba aza na bomo azo batela libota nanga tala ndenge to lala ka bandeko nanga olali mobali na o mupandi bana na o baza kote mususu bao pe to lala kabiso lonso esika moko papa lali koto yo mama lali koto bana balali koto yo na tangu to lala to yeba na lisusu te na tongo eza kotano zo ka bana ba kendaka classe zo yo ka mouvement tu sens déjà que non journée yango ebandi nzamba za malamu Yesu aza bolingo ya kumisaka na yo nzombe même si tout semble marcher contre vous sachez que Dieu t'aime yango kumisaka na yo nzambe aza malamu aza bolingo motema na biso ayaya tika to kumisa ye to sanjola ye aza malamu esika nanga natala monene ya likambo natalaka nanga monene ya yaya esika na milela lela po bato babwakisi ngai nakimaka nguna lobela ya esika na waya na komobela bestoma natalela na kanga ya mokeli ya nanga ya oh na langwe bolingo ya mwana mobali oyo Jésus na mérite kiteo na force kiteo na force peteo oye komelinga lelo boy nakuteza sengolo esengaki kaka Yesu aleka polika biso nyonso tozoyekola kaka elongo na bino wana dete na biso muchela azochela biso nzembo oyo nde alpha pe omega yo nde nyonso ya motuya nga pe kana zoyekola elongo na bino na bungi mwa muke bino pe bokobunga ka bongo tito kokanga nzembo oyo ya kitoko oyo emami na ndeko na biso Papi J papa na biso Michel Bakenda vraiment ils alinze momoko ils ont consolé ndeko na bino Mamour nzamba za malamu kaka ndenge na zolo banzamba za bolingo tikozwa loyembo kitoko yonde alpha pe omega yonde nyonso ya motuya bandeko nanga nzamba kitoko nzamba malamu wana lelo lisusu to ena lisolo lisusu ya pasi na ya mawa bandeko nangai kaka ndenge na lobaka mokili eza na makambo ebele ndeko na ngai soki ndeko afongoli motema ye biso likambo ekomeli ye okoloba yango yango na loba bandeko mosusu mona zoloba nga penda ba makambo beko komela nga na vite nga jamais ndeko na nga kolobaka jamais na vite po eza na biloko mosusu ezokomela bandeko donc tango ozoyoka ngo yo moko na moto ozwi no lisolo yango ozoloba est-ce que c'est vrai ou ezaka lisolo po eza lisolo mais tellement ngamo qu'on a la basé dans le vie c'est l'histoire donc vie na biso eza histoire to botami to koli to tangi tala ba histoire to leki nango ti to kei to bali to sali makambo ebele ti to kende ko kufa donc vie eza histoire yango na ndimaka parce que na kuta na kana ba histoire vrai o ngamo ko ya moso na vandi boima ya miso ifo kitangai bande ko lisolo on azo betela bino ngamo ko tangu na silisi ko yoka yango ma ya miso ekitingai et nazo remercier bandeko nyonso oyo bapesi biso chance wana ya kofongola biso motema kotindela biso balisolo lisolo oyo mutu apesi biso yango ezali papa landi biso na lisolo na biso euti koleka papa landi biso
nde papa bengi alobi mwana nanga na bengi yo à partir ya Katanga nalingi na partager lisolo ona yo o mekape ko partager na bandeko na yebite na sala nini na miboma to na sala nini na komi na suka kande balobaka bisika maele na biso esuki ya nzambe ebandi e nazondima ke na chaîne na biso RTV toza na batu ya mbwanya bato nzambe akosalela bango du jour au jour oyo bozoka lisolo ya papa na biso bozanga te kobenga kosunga papa na biso na lisungi oyo papa komi na suka lobi na moni tina mokili eza te nakende na ngai or Bible ezopekisa biso to misala na mabe soki lelo papa mibomi to ameli poison déjà enfer na ye yango wana yango to sunga papa na biso azala nanu na maîtrise ya likambo oyo ekomeli ye bandeko likambo oyo ekomeli papa na biso ezali nini papa na biso azalaki na mboka nde kaka ezalaka na mboka azalaka na jeune fille na ye moko babandaki kovivre ekovivre babandaki kovivre na jeune fille wana na mboka papa alongwaki village aye koya na ville etanga akomi na ville papa atangi village penda kendaka lisusu penda te me ndeko mwasi abandaki koya na ville oyo papa azalaki ndenge abandaki koya bazokutana na papa na biso aye kozwa mosala matricule ya leta mutation Kinshasa papa tanga akomi na Kinshasa papa azosala ye na ndeko mwasi contact ezalaki lisusu te e papa na biso aye kozonga na province kuna akei kotala ndeko na biso ya mwasi amoni ndeko na biso ya mwasi aza na zemi e ndeko na biso ya mwasi ayebisi eke nalukaka yo namonaka yo te tala naza na zemi akuti mama na biso alingi abota naza na zemi oyo eza ya yo me nakende kota bandeko no bapesanga numero baboya bandeko nao baboya balobi ke zemi eza ya yo te tellement to bandaki kobima na biso mpe ya kobatama bato bayebaki te me nalobaki ke eza zemi na yo baboyi kopesanga numero ya telefone e papa na biso mpe tanga moni mama na biso bandi koloba nga mpe kala nyonso tunga na kenda na nga mpe kala nyonso tunga na kenda na ngai deja yo na kala na nyonso fala obota kutu bo balobi te zemi anayaki kaka avant okende nde zemi ayi koya papa ayebaki konéglige mama na biso na zemi wana anégligeaki mama na biso na zemi atiki mama na biso bongo mama wana aboti mwana aboti souffrance ya kobota mwana pasi elekaki koteka bitekateka banini aye kosala jour mosusu mama na biso aye kozwa cope abanda kokende kozwaka bambisi na ngambu na banganda mpo abimaka nango na ville wana ateka bongo azongisaka mbongo epa bapêcheur e kaka ndenge ezalaka bokendaka heureusement aye kosala mama na biso adinda na mai akufa na mai atika mwana epai ya leki na ye ya mobali eleki na ye ya mobali akomaki douanier aye kokende boma akomi kosala na boma e papa na biso pe abala aza père de 6 enfants marié légalement mais bino mo boyebi ka ba papa na biso pe soka moni mo elenge mwasi moko ya kitoko o na ndaku ba raison ka ba papa batu bayebi bapesaka biso peut-être ba mama na ndaku moins impolitesse mama na ndaku akipaka ete yango azwi mwa fille moko boye papa tellement kendaka ba mission de service akutana na jeune fille wana na boma bakutana na fille wana na boma papa na biso balingana na mwana mwasi wana na boma et mwana mwasi akomi koya Kinshasa ba vacances et tout tellement mwana mwasi trop intelligente papa lobi non nakoti koka boete yaka il faut kende IEC papa ye okota mwana mwasi na IEC asengi epa anoko na ye
ayebisi eke ndenge eza boye ngai nakozwa soin ya mwana nakozwa soin ya mwana ya mwasi nazwi ye akende kotanga babiloko nyonso wana papa azwela ndeko na biso ya mwasi ndaku awa na Kinshasa atiela ye nyonso oyo ekoki kozala mpo na ndaku ebonga ndeko mwasi akontinue baklasse na ye ndeko mwasi asilisi klasse te na maboko ya papa papa na biso na ndeko mwasi basali 6 ans ya kisheri 6 ans ndeko mwasi avivra kaka na mbongo ya papa bavoyageaka na bango bakendaka baprovince nyonso tu bavoyageaka badubai lelo nde ekoma kokende jeune fille akendaka aza na boutique na ye papa asalaka makambo nyonso mais papa vraiment mwa base ya makambo ebele ezalaka na Lubumbashi papa akenda mpe Lubumbashi na ndeko mwasi mama tikalaka na ye mpe na ndaku mais papa na biso akendaka na ndeko wana ya mwasi basalaka bamission de service ensemble ndeko mwasi mpe aza bien osala business na ye baza vraiment bien et papa mpe ayebaki koofrir ndeko na biso ya mwasi voiture ndeko na biso vraiment aza bien ya bien bandeko ya mamour kaka ndenge ezalaka makambo nyonso tu ezongelaka biso kaka tosalaka na passé na biso eyaka kozongela biso na présent mpo tobongisaka ya futur peut-être mpe eyaka mpona koboma biso te mais misusu mpe bapassé eya mpona koboma bango eya mpe mpona babongisa présent te après 6 ans ya vie oyo papa na biso na ndeko mwasi basalaka bazalaka ensemble papa na biso aza clair alongolisa mpe ndeko mwasi mwazemi mpona nini ye aza marie ayebisaki ndeko mwasi alobi soki okutani na mobali ya bien alingi abala yo na kopesa yo nzela mais baaventurier na kolinga te parce que oza orpheline oyebi nanu papa te mama akufa donc moyen kutu natika wana maboko kaka ya bagarçon moko kaka boye eza te ndeko na biso mpe ya mwasi akomaki kobongisa kaka ndenge ezalaka asala voyage na ye avoyage papa alukeli ye visa Schengen pesi te papa akei kote oyo Amérique pesi te papa ayebisi evanda osala business na yo ana Kinshasa ngai na offrir yo voyage toki ntango na ye koki okokende na yo bandeko ya mamour ndeko na biso ya mwasi mama kulutu na ye abengi ye ntango mama kulutu na ye abengi ye ayebisi ye yaya naza na posa na ye Kinshasa na ye nanu kofanda makolo moyen te makolo ezotungisa nga balandelaka nga nanu traitement banda mpe bokende ovandi baleki no mosusu baza awa obengaka mpe bango te abi mama nakomi stable naza pena stable mais ere moko oyebi kaka biso kobimabima omoni bana basi koya awa ma mosusu nanu nabali te na banda olinga soki nabali nde nakobengisa moto mais ndeko na biso mwasi asungaka bamama na bango na mboka asungaka atindaka biloko bakolif chaque bonne année papa mpe atindaka biloko e mama kulutu aye koya Kinshasa mama kulutu ntango aye koya Kinshasa avandaka na ye na ndako ya mwana na ye mwana mpe ayebisi papa na ye un bon tonton na ye oyo azwa ye ya charge ayebisi alobi nde naza mama kulutu na nga aza awa mais yo loko oza marie mama kulutu na nga asambela makasi soki alobi amona yo donc ekozalaka mwa bien te tozwa kaka temps avec le temps bokomona na mama kulutu mais mama kulutu aza a moyen na présente no mama kulutu boye eza te ndeko déjà aza grande fille trentaine d'âge et alobi ndenge naza boye moyen omona mama kulutu sikoyo eza te e ndeko na papa na biso mpe acceptaki po amoni mwasi mpe azalaka na ye bien petite mpe aza na ye fidèle bavandaka na bango bien sans problème ka ndenge eza na masolo bazosolola ndeko mwasi bafoto mama kutu azwi telefone abandi oloba abi mama abandi kolela abi ndeko na nga mwasi ndenge alingaka yo mwana yo alingaka yo mwana ye makasi ndenge alingaka yo mwana mobali oyo mpenza atangi kombo ya papa mwana mobali oyo pene eloko asala mais un jour
nzambe akofuta mwana mobali oyo loko oyo ye asala. Mama kutu azolela. Mama kaya lobi mama ye sepela na yo mama azate me yo zali. Nde ba profiter pa ndo beta peli solabi komba ngope otangi wana ngape na zo relation moko boye. Omoni nzambe azaka nzambe eza na papa na ngai asali sanga te. Mais nazo pe kaka mutu na kombo wana asungaka nga me mama na ngai na yebiso me na banda oboya ka po aza marié. Aza mobala batu mais asungaka ngai ye pe na mutasungi ngai mutazanga azokinge pa noko tina yaki kishasa na sisi ba classe na ndenge nazo sala eza ye mutu asutena ngai. Aya solo ya bi mwana nga na kwa ko souhaiter loko abongo te mais na kutu ya bonne santé. Prière na nge kozala obala honorer mémoire ya mama na yo ndeko na ngai. Mama kutu ya bisi likambo ezate tokomona na ka mukolo. Papa yaka bakutana kana bango ye na porte kiti biloko ba provision asimi nzela kei na ye akotaka na pe lisusu na ndako. Soki mama kutu azate mama na biso azayi mutu ba prière soki akei na église akei na CGD centre de l'excellence ale yepe mama papa aye bavai na bango talaka papa ezaki ndako na ye mais depuis mama ya moyen fanda lisusu ezate. Bande kwa mamour ndeko ye ko voyager bake Chine na papa bakei bakomi bakangi ba photo bani lokola déjà tikelaki mama kulutu na ye téléphone biloko nyonso abani kotina mama kulutu na ye ba photo sali ba vidéo kande biso ba fito linga ba challenge kaka nde ba glodi lunga to linga ka ovandi bo benti mweloko kaka ndenge ba ya Olga mbongo to salaka nyonso mona ka ozika téléphone boye ozo sala ndeko na biso ya mwaso azwi ba photo ba vidéo atindela mama kulutu na ye. Mama kulutu tanga azotala photo alobi mwana mobali azo rappeler ngai likamo moko. Abelongia mwana mobali azo rappeler ngai quelque chose. Elongia mwana mobali oyo ezo lobela ngai ebele. Ayebisi mwana na ya lobi ba séjour ezo le kabia. Oyebi ke elongia ya chéri na yo oyo ezo rappeler ngai makambo ebele. Abia ya solo mama. Abia ezo rappeler nga makambo ebele mais soko yeka toko solola. Tango atikali mama kulutu abengi leki na ye oya boma. Alobi yaya. Tala na mwana mobali o bien. Yo kutana kana mobali ya mwana. Tango ayaka kosenga o mwana. Oh oui, tokutana na boma présenter ngai. Abi elongi ezo lobela te loko moko te. Abi elobela nga te yaya lobi te. Yo elongi opene ezo lobela yo te. Mwana mobali oyo azali textuellement papa na ye. Mobima na ye malgré ngana ko bossa na ete azana mwa libandi awa ngana ko bossa na ete forme na ye ka lokola Pascal Pembele Biwala honorable abi azaka kana ba forme wana ngana ko bossa na elongi na ye mukolo moko ti. Abi yaya batu bakokanaka mwana mobali wanso akenda ko kufa na ye wapi yo kende abitala vanda tala video oyo bien mwana mobali soki kaka bazongi ngafana kutana na ye keba mwana koya kosala inceste akwela na papa na ye moko na koyeba ndenge na koloba te pe na koyeba ndenge ya komikunda te wana mama kulutu nda zoloba bongo abi na koyeba ndenge ya komikunda te pe na koyeba te o na futi ndeko na ngai ndeko na mbala lobi bongo yo salini na yo loro te ezaka bana ne batambolaka na bavi na ye bon mwana pa monike azwa jeune garçon peut-être Alexatan yango azwi papa wana tonton wana azoko sunga ye siko na mijo tokoloba nini ponga pe nazaki na makoki te ya kokomisa ye na niveau o bakomiseli bandeko ndeko mwasi aye kozonga mama ayambi ye bayambai na mama pesi mama biloko basoi na mama mama moni papa wana penza mama tuwa lobi nga pene fona kubima abimi amoni papa pena makila ya motema ya mama epanzani papa petanga moni mama kulutu motema na ye pe epanzani parce que eza papa nde azobetela biso lisolo oyo motema ya papa epanzani tanga moni mama kulutu alobi Seigneur oyo emilite abi oyete
bino moko boyebi ka nde tobotamaka biso oza bafille unique tokokanaka na bamama na biso mais bandeko mpe bazwi occasion ya kobotama basi 4 5 6 na ndako bazalaka na mwa baressemblance omona oyo alandi oyo azwi oyo biso na bamama fifi otudi bafille unique tozalaka bamama na biso toza na bato ya kozwa te abi me papa azongi esprit na ye ezalaki lisu malamu te voire même na ndako na ye azalaki so à l'aise te papa azalaki so à l'aise te papa komi tuna alobi soki eza vraiment ye sera ke o mwana ye sera ke soki eza mwana ye seke eza mwana oyo nga te papa alobi non non ça ne peut pas être et comme on a un niveau à te eza yango te peut-être makanisi nanga eza yango te mama kulutu pe place atikali atuni mwana na ye tuna mutu obozo vivre est-ce que betelo lisolo ke akenda bamboka babi wi atambolaka mingi ye musana ye yango wana ka ndenge tozabwe tokendaka ba province nyonso atambola na province afana province mama kulutu ka tanga afana tie mutu na se mama kulutu alobi Seigneur parce que moi sina mobile ya basi basolo la ki papa pesi biso lisolo par rapport ya moi sinenga expliquer mobile et par rapport pe ndenge papa yango papa zo pesa biso lisolo alobi Seigneur ezala o ngana zo kanisa te ezala oyo ngana zo kanisa te Seigneur nzambe ezala yango te soki eza yango papa nasali nini na mokili na perdre ndeko na ngai ya mwasi tobotama ika mibale nga natikali na mwana na ye nasalaki mabe ndenge napesaki eleki ya mobali mpo leki ya mobali moto azalaki na position nayebi te nasala nini alobi Seigneur kodecevoir nga te eza yango te Seigneur nandimi te eza yango te mama kulutu asala effort ayebisi ekutisanga na mutu na oto solola parce que ngai fo nazonga na ngai province maman babengani basololi mama aebengi papa wana na kombo na ye abi est-ce que eza yo papa pe na temps wana alobi mwana nga mwasi moyen pe na compliquer lisu makambo eza te na ndimika nga alobi wi abi eza yo penza abi yaya tango bolingaka basi yango na nzela otunaka ta bango te otunaki ata mwana wana mwasi te ke bafami na yo mama na yo obi no nga nayebi fami na ye mama na ye kufa na mai etu mama kulutu ayebisi alobi kasi mwana na yo oyo wangana oyo ntindeko na nga kota lelo mabele akenda koluka banzela mai ye oyo o lelo mwasi na yo donc nga nasali na ngai eloko te na mokili na perdre ndeko na perdre lisusu moins papa lobi c'est pas possible papa lobi ma fille nde na oyebi so boye naza entre la vie et la mort nayebi te nasenga nzambe pardon nayebi te naloba nini nga moko mamour tant papa betelinga lisolo na kati ya motema na nga na lobi c'est que l'homme doit s'aimer il le moissonnera soki lelo tokoki koloba na bino lisolo eza que c'est que l'homme doit s'aimer il le moissonnera c'est lui qui s'aime abondamment moissonnera abondamment peut-être biso tokendaka kaka c'est que l'homme doit s'aimer na dîme na église makambo pe to salaka tokobuka yango Sami Ndombele le pacificateur mukuse ya talo na kati ya Londres papa zwi liboma papa zoyeba te asala nini ayebisi mama kulutu alobi non ekoki kozala réel te pendant 6 ans nabimaka na mwana oyo
pendant 6 ans nazokende na mwana o bisika nyonso ba camarade na nga ba proche na nga ba yebi ye que c'est ma copine à moi. Likangu ya papa na biso o papa zalaka na ye libanda oyo azwela mama na biso ye wana nde mwana oyo abotaka mwana oyo ye ya liboso ya vie oyo ye abota ye mpe na mama na biso na ndako baza na bana 6 oyo bango baboti. Papa koyeba te papa na minute abengi biso aza na mission de service papa kendaki mais papa atiki likambo. Papa atiki likambo. Papa mutu ekotambola. Papa zoyeba te. Qu'est-ce que je récoltais? C'est que j'avais sémé ces années-là. Voilà aujourd'hui. Papa Mukolo, je vous dis, quand Aobenganga, il pleure. Abenginga zolela boye n'appelle vidéo. Azako lela na WhatsApp. Papa pesi ni azolela boye alobi ma fille na yebite place na zana loba nini. Ayebisi maman kulutu. Yozwa courage kene ko vandisa mwana osolola na mwana. Omeka ko expliquer ye ou otikela ngata na sa ele ba voyage ya vite fait. A voyager na luka moyen na longola ye akende parce que na okoka komone na misute. La femme que moi je vécu avec elle pendant 6 ans, c'est ma fille propre. C'est ma fille. Alobi, namona ngona TV, namona ngona théâtre, namona ngona film en nigérien. Mais aujourd'hui, et comme une porte nanga. Je sais même pas comment on a banda. Naïbi savoir même mon épouse à la maison que non, j'avais une copine, on a tous saline 6 ans et on a passé de bons moments ensemble. Je l'ai aussi engrossé une fois. L'affaire avortée. Mais voilà, cette fille-là, c'est ma fille propre. On appelle ça un batif nanga Sion, na troupe théâtrale ya CGD, na évité. N'appelle ça donc. Na évité théâtre, c'est beaucoup contacter maman parce que maman a ma solo soit à Pessibino pour jouer en gros na ba pièce, bino mo boye bino bo sala ba scène na bino. Donc naza ba ma solo musu parfois moi-même non yo kama lili. Siko peut-être nga na robeta ngona li solo mais bino bo tiango ta na ba film to mona rapena ndenge mutu asali siko papa na ndenge azolela lobi mais na minute ndenge na zaboye mwana nanga pendant 6 ans bandeko 6 ans na vivre na mwana nanga to sali ba voyage to tamboli de province en province na minute oyo c'est ma fille propre ma fille aînée elle est aussi belle. Papa Lobi, créature. Alobi moi nanga moi sikito kabi je peux pas n'aurais exposer été parce que oza journaliste, oza présentatrice. Na éviter peut-être personne na sur photo, okoba notam sa photo moi nanga. Alobi elle est belle. Depuis que na yebia kaza moi nanga na okokati. Mama kulutu akia solo lina mwana lobi ami boma na ye. Alobi bamana mi boma langa. Maman boye bisanga boyete c'est mon père abi papa na yoye wana. Atangisi na yo oui. Abokol na yo oui. Asungi na yo oui. Mais na nzela bolekani sikoyo. Nde boleki na nzela moko boye. O na yebite na yebisa bandeko nanga na mboka. Na yebite to sala nini elora boye na libota na biso esalema te insieste ya boye mais lokola boye bakite to yebite to sala nini tozo sambela mwana na ngai mama komi kolela mama kulutu azangi kimia mama kulutu komi kolela mwana na ye ya mwasa komi kolela mwana be papa bengi mwana zolela alobi na zone di malanga te alobi oui abi
mwana bandi ko expliquer bien maman kulutu azalai kaka oh boye maman kulutu kaka boye maman kulutu nzoka maman kulutu c'est que maman yebaki abina yebaki te juste quand on continue nga ba vidéo na bino ya chute ne na ekomona papa na ngai na bimi na ye pendant 6 ans papa na ngai na sali na ye ba voyage papa na ngai nazalaki mbanda ya mama oyo azana ndako maratre na ngai est-ce que mama ya ndako akozwa mwana mwasi wana soka yoki histoire na ye ba mama mabala ba femme légitime oyoki lisolo ya boye mobali no ya beteli yo yango okoyamba mwana ya mobali wana oyo azalaki deja mbanda na yo o deja memaki pe zemi ya mobali na yo ba papa pasteur ba mama diagonese ba mkambi ya ba mama yango ekweleli biso na makolo tosala ndenge nini awa na likambo oyo ekomeli yo pena na ndaku na yo okoyamba mwana mbanda parce que mwana asi ayebi mokongo ya tata na ye mwana asi ayebi nyonso ya tata na ye ane eloko asike pa tata na ye te parfois pe bino mo boyebi ka ba makango yango ndenge ezalaka soka obenga pe papa pe kuna ovai na ndaku no kuna na mwasi na nga pe siko koto ozo kipe nga te biloko yango elekaka nango siko papa sikoyo eloko esala nga mwa esengo mukie papa azolinga siko malgré bima na mwana na ye mais azolinge sikoyo na bolingo mwana lobi elle est spéciale abi cette fille soki nzamba yebisaki ngai nenga na mema mwana wana musika parce que elle est spéciale abi so ina vanda na ye parce que elle est modèle elle est spéciale trop intelligente propre elle parle bien elle s'exprime bien elle s'adapte bien papa lobi donc je vis cet enfant c'est mon enfant alors côté wana nazana esengo kozana mwana lokola ye mais so ina komika kana 6 ans auto salina ye alors là je suis abattu là aide na biso e bandi awa tokosunga mwana tokosunga papa pesi biso numéro biso tokotindela papa ba intervention na bino bao bakobenga ngai pe ba homme sage ba femme sage ba prophète o monique oza poso intervenir na likambo oyo o contacter Mamour tokendaka lele pa basali na Nzambe mais loko moko papa na biso alobaki yango pe sali nga ke tosolola ngo oye koya foto luka ba pasteur papa na nga lobi mwana na ngai nakoyi koyebisa pasteur eloko aboye pasteur kana minute wana akoyoka na ye yango na ndenge okende ko développer yango na ndenge ko bima na cher okoyeba te abi yo moni ba kir dame salema asu na église pona nini toyebisa ba pasteur makambo na biso ba pasteur ba beta na ba cher yango lelo oyo biso pe tokomaka ko telenga na telenga vomie kutu na pesa lisolo na ngai pai na yo o présenter yango na télévision batu basunga nga kene ko pesa ngo pasteur akoyamba ngo asengi nga 10 offrande spéciale to bonde la poto longola libabe oyo pasteur akosala boyenga na koyi kosala yango na sali biloko wana nyonso mais na sima nango pasteur akopanza sango siko réputation ya mwana nanga parce que ma femme à la maison je la connais très bien nayebi comment na koyi kosolola pe na mwasi nanga pona réputation ya mwana nanga mwasi wana ebeba te ba collègue nanga misala ba papa na ngai pe omoni makambo musu tosalaka papa yo moko yebi raison nini obimaka libanda mais moi koti faut tunaka mwa okotaka tina kati okoti format tina kati obandi kotuna bakoko na ye banani bakombo ekokanaka biso balopinga
okende bokute na balopinga moko boye o lopinga bino so balopinga donc boluka boyeba okozala bino mpe kaka bapesa bino kaka bakombo mutu musu mpe na kala mpe ezalaka mwana mosala ya papa azwa mpe kombo ya patron apesa ekenda nango mpe bongo efongola mpe famille wana mosusu tala papa na biso eloko akutani nango papa na biso soki awanganaka mama na biso wana te asundolaka mama na biso wana na ya mboka te mbala mosusu mpe eloko elingai kokomela ye te oyo tosalaka lelo ekoki kokomela yo lobi tala lelo abebisi mwana oyo aye moko agute eloko oyo aye moko eloko oyo fo babalela ye sikoyo lelo alongola mwana na ye na Kinshasa atinda ye na mikili ya poto mpo alave mémoire me likambo bakimaka yango te yango nasengi bino bandeko na ngai tosunga papa na biso oyo tosunga famille oyo ekweleli problème oyo eloko nyonso ekomelaka biso toyebi ke toza na nzambe bomoi mutu ya liboso oyo akonfiaka biso oyo apesaka biso espoir eza toujours nzambe na biso quand ndenge alobaka venez à moi tous que chargé et fatigué je vous donnerai du repos et papa na biso na minute oyo aza charge comme koloba kuta lobi akufa na ye mais nga na yebi bible elobi na biso que votre cœur ne se trouble point nzambe ayeba kosunga biso bandeko naza na posa ba opinion na bino naza na posa lisungi na bino bobenga mamuro et tokolekisaka ba lisungi na bino pe kaka ndenge tolekisi ya mama matrahi ndenge pe tokolekisa ba o mususu tokolekisa lisungi na bino bandeko nanga bosunga papa na biso vraiment papa sali mabe papa salaki mabe papa sali susu mabe a commettre adultère na adultère na ye et sali ki akuta na mwana oya ye moko donc papa aleki na nzela moko boye azoyeba te eloko ni asala et sa femme à la maison ba maman libala bopesa pe mwasi wana conseil oya kozwa message wana to anticiper déjà po toyebi te nanu bayebisi ete mais to anticiper azala mama moboti asala ndenge nini oya kolingana ete abingana kolingana ngai te mwana azala mwana mbanda afana na ndako nanga vraiment nzamba lola azwa na ye lokumu ndenge apermetaki lisusu ngai na yo to mona na mukona lelo na remercier pe équipe technique na biso mobiba dete muchele na pesi merci beaucoup sans ye to linga pe to mona te na mukona lelo vraiment nzamba lola apambola biso mama na Florence alingi bino mingi mama océan de la presse congolaise toza na posa ya ba opinion na bino bande ko nyos to bolandaka mamour na nzela internet toza na posa ya opinion na bino bana ya to solo lango na mamour toza na posa ba opinion na bino ndeko po lingi okota na to solo lango na mamour po omona na kana mamour oyo kaya mamour o palpe bilenge ya mamour sagesse ya mamour kota na to solo lango na mamour tindela biso numéro na yo na numéro na biso eza affiché wana tindela biso yango et okokota na groupe na biso pe okozwa sagesse na yo oyo pe nzamba kotinda to partager ensemble bandeko ya grande famille CGD na lingi bino mingi pasteur révérend Léonard Lwemba Teko je vous aime beaucoup mon papa vraiment soki nzamba bateli biso to monani na biso lisusu mbala ya sima na numéro na biso ya sika to solo la yango kaka na mamuro ciao